Il y a eu des infiltrés, il y a filmé jusqu'à la chambre ici. Mais jusque-là, il y a YouTube de mon nulle part. Il y a un téléphone, il y a mon image dans la chambre ici. Voilà, bango bazana grâce ou ana pour bazana carte. Je crois traitement nyo sozana ngo posa a rejoindre. Pas si c'est quoi ça nini déjà actuel salamaki ya mama Chako olongola moto 3 minu. 3 minu ngana za ba minu balongola ngai. D'abord tenir vraiment biso ba comédie rigueur penate pe bela ba comédie ba romara rusiko. Donc si la bisa le courage na yo za makasi papa sakei. En tout cas mambo na kati pena pongi na vite. Moni papa Bissal aza père na biso. Oto yebaki bien. Nzamba zo molimo na ye atiki biso. Quand même il faut vraiment tokunda papa na biso. Na komi awa na morgue sikoyo. Na kokoma nanga na morgue na yo okuta déjà babimisi corps à 29h déjà c'est tout. Yango moni na zo solana Jocelyne toujours boulé nanu est-ce que surtout na tunana baké na cimetière nini. Organisation zaki vraiment bien que corps ebimi 8h déjà corps ebimi moni bandeko baké déjà cimetière to landa siko poto que cimetière eza problème te bandeko nanga eza question organisation. Tous les rappels organisés, ndenge basel pour na papa Bissalo. Na 8h babimisi ko baké. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo. O consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey Kania! On dirait des enfants. La Kimura, moi mot par rapport à Tanga. Ok, merci beaucoup. Neige rapidement. Ouais, donc présenter qu'à ma condoléance c'est Bélé, notre soeur. En tout cas, beaucoup de courage. C'est pas facile. Ah. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Merci.
mort à maman Chak, on coûte l'enga nandako, mais ils allaient faciliter. Ils allaient faciliter parce que. Malembe, pardon. Malembe, merci. Tout le monde peut on dirait matin moins rapide. Eh bien, organisation Zaki Makasi Bandeko, Aza quand même papa de père de famille, Ana Bana, organisation Zaki vraiment bien que corps ebimi 8h déjà corps ebimi Moni Bandeko. Baké déjà cimetière Dolanda siko poto que cimetière eza problème te Bandeko nanga. Eza question organisation. Tous à rappel organisé, dès que celle pour na papa Bisalo. Na 8h babimisi corps baké. Donc comment est-ce que Mazida c'est que ça organisation ya famille pour tout c'est non boye belete. Bon non ba été mais déjà Congo. Dati. Zaki vraiment organisé, il y a un moni baké. Ils très bien organisé. Donc merci tout le monde vraiment que ça organisation ya famille donc autrement au salle les athées. C'est la merci. Baroya un peu en retard, mais ça à la quinoiserie, d'accord et bima ba 10h, ba 11h, ba 12h voire même après-midi, mais papa Joseph Bissalou, na famille Bissalou, merci à vous na organisation. Bon ça vraiment dernier hommage na papa Tina Souka, organisation du Toko. 8h déjà corps ebimi. C'est fora baké. Corps ebimi dans tozo que les cimetières bandeko merci. Mais moi mot de la fin moi muké c'est na yona papa bon ça moi papa na biso. Papa na biso. C'est bon. Ah on a tenu quinoise na bembe ya papa na biso ya sila. Donc tout le monde on vani boy to comprendre théorie déjà monter les mikaka. Problème les années président. Ouais tout ça ce que tu na personne bonjour na batuto ba Hollande. Merci. Tous à 9h47 je crois. En tout cas, mambo na kati pena pongu na biti. Moni papa Bisalo aza père na biso. Oto yebaki bien. Nzamba zo molimo na ye atiki biso. Quand même il faut vraiment tokunda papa na biso. Na komi awa na mort de sikoyo. Na kokoma nanga na morgue na yo kuta déjà babimisi corps à 29h déjà c'est que yango moni na zo solana Jocelyn toujours boulé nanu est-ce que zo tuna na baké na cimetière nini te ba bisinga na nécropole 2 et yango moni siko toujours boulé to kende kuna na mona pe bino boyimba mo ouais président to sepeli bon to ebité président bon bande rususu ba roya to yo za surpris pour comment pour tout le monde yo y est vraiment. Mais bah nous sommes balés que corps on irait aller on irait cueillir on te éviter sur posant le programme de famille salaki donc on a eu comme bah l'andaramnunga na matanga soit un problème quoi donc et puis tout coup bien on a été pour tout na yozawa puis yozawa parce que na wande na fête basala ndingo na matanga ba pesa invitation te matanga mutayaka selon disponibilité na ye et puis na bolingo azaki na ngoi pas moto quoi. C'est ça. Merci président. Bon, président, tu as évité. Il y a une innovation belé. Pour te maman chako pas koufi, tu as dans maman belé belé. Bon, ce que tu peux ne pas yeba. Maman chako corps naé. Et ça dans l'hôpital. Est-ce que c'est là qui connaît HG tout et ça place ni ba tu la place où on a corps et ça wapi. Na mort gagné. Mais bino pe moko ba chroniqueur bozara ba lukuta. Yo noza no ko lo bakamba mo yebiti. Mukoto yake na clinique quinoise awa na corps yo posa laki. Mais ce que yo tout na ngai yo mo pe ko yebisa bango ka ke corps eza na clinique quinoise. Pardon, banela question. Donc hier, tu as qui na famille, tu as une famille, tu me au solo là. Bon, membre de la famille, bazaki bango surtout famille ba o bazalaki wana to pesa bango maloba c'est comme si ba yaki vraiment na confirmation te faut ba kuta na peso na bande comme sous
nde toyokanaki vendredi sikoyo tozonga lisusu na pokwa pour tout confirmer sikoyo programme. Donc vendredi le soir tozala wana na bakambi ya ANTPC na président nyonso to ya bagroupe nde sikoyo tokoyeba programme oyo ekozala vraiment précis. Président Patrice par rapport à l'entroupement, Baboy qui est un rassemblement, Baboy plus de 20 personnes, Balingi qui est sous membre famille. Mais dès que tu as un matou, parce que tu as un kaka qui est corps et maman Chako, il paraît qu'il va pousser en outil après le 30 juin. Bon, vraiment, na minute oyo programme moko o to kopé sanano que to officialisé ngo ezananti. Donc peut-être ce que tu kutani na réunion to kutana vendredi ndé to yeba siko ko confirmer pe ko préciser programme oyo ko za l'établi. D'accord, merci président. Merci président Adissou. OK, merci. Voilà, babi, tout ça dans ma tanga ndeka izala malgré tout comme retard corps c'est qui donc tu as peine un choix au salaté ton co condamné pe famille pour papa Koufi azape comédien donc biso fagito prévenir mais na ba embouteillage d'abord tenir vraiment biso ba comédien rigueur penate pour bela ba comédien ba romara usiko donc si la bisa le courage na yo za makasi papa sa kei et tu es bien après awato na parler pour to continuer toujours car que soit image na bateau tout bazalawana donc merci beaucoup. Mais je crois bien dans la Yaloui, Yaloui a qui HG, moi contrôle, dans ma qui bayamba qui est normal, bayamba qui est normal. Donc voilà, oui bien que diable soit bon ici plan naïe, beaucoup à la gauche, beaucoup à la droite, mais ils ont déjà préparé. Voilà. Contrôle médical pèse bien pour la bino batulobara moi pour la misa les aramo et bien. C'est très important pour ça la contrôle général. Ils ont vraiment malamu. Mais yo ebika na ndenga kisasa ape kokendo futa mbongo na hôpital ya munene ofuta combien ko basala au checking voilà ba prita msuwe za na poto ndenge ba faveur ba poto bazana ngo biso za na ngoti moni biso ezake il faut préparer l'art na yo de quoi tout ça ba carte té aucun hôpital général ba contrôler yo mais ezana moyen 1000 té je crois ezana moyen 1000 té. Donc voilà, bango bazana grâce wana pour bazana carte. Je crois traitement nyo sozana ngo posa arozwa. Pas c'est quoi eza nini déjà actuel salamaki ya mama Chako olongola muto 3000. 3000 ngana za ba minu balongola ngai. Mais balongola nga 3 te na yana no ba pesinga ba antibiotique na ke na meli na ye balongoli nga D. Ba bisinga yi o etikali wana ke novanda après 2 mois to kolongola o yango. Si les lopes na boya na nga okende balongola ngati moni kolongola mama mukolo bongo parce que il est déjà âgé pour ça ni kolongola e minu misatu ba ner na eza ndenge moko te na biso ba jeune garçon donc bizarre bozaka ba caisse ndenge nini ya ba théâtral que moi ba patron na biso basangana ba tshaka ta moi $10 par personne et tout ba bio moi bon que kamoro ye lo kwa ta ya ba yandi mosi lo kwa ba matanga boye bobimisi kana caisse na mino ya ba groupe kopesi tozana ba association et puis toza pe ba responsable ya ba groupe moni na chaque groupe bazana organisation na bango biso na lo banet par exemple mama via tozana cotisation to salara chaque semaine plateforme na nga bilili filme oza biso na ya nono tozana organisation to salara to ebike à chaque répétition na mois to chaka mois autant donc muntu na muntu bazana organisation na bango ANTPC eza c'est pour les artistes mais na ebike cotisation liboso ezalaka mais tellement marambango el moko boye salami ndete salami bien te et ça la complication je crois lelo bat bachaka société
moni passe siko eza yango wana mais je crois pas soki eza ke nakobunda ata mosusu mpo na $100 to $50 na ndenge totonga mpe barelation po totonga mwa barelation na bandeko ebele oyo batalaka biso libanda à part bacachet na biso tobenga yango cachet te batransport bapesaka biso mpo na batournage mais bandeko wana moto basungaka biso oyo tosala na bango libota oyo tokóma na bango famille bango moto bakalika awa mwa oza problème oyo boye ya $400 mais bazwi mutu moko boye kaka oyo ta mosusu bosololaka bia abimisi 200 kendo zwa mais ta mosusu mpe baparent na minute wana eza te ta mosusu mpe groupe na minute wana mbongo wana eza te parce que tocalcule na bagroupe toaka ba combien de personnes na groupe neti biso toa 50 jusqu'au 50 wana baka eza tellement ebele bamisusu bazokufela bamisusu bazosala makambo ebele donc bamisusu baa bamaladi grave so bozali na 1000 moko boye bosatendre après 2 mois efesila après 2 mois efesila mpo na groupe ntango boza eza ko association bolinga te bomona ndeko moko azobela bolinga te bomona ndeko moko aza na pasi boza censé ya koede donc voilà liloba mpona koclôturer et puis image oyo bato ya théâtre bazopesa po tosisa po toza na matanga basila ke moto ayeboye babengani na matanga bomoi te ke bozopesaka baimage ya bien te yango lo ya mosusu moi je suis contre ça bakende na bango na avant bino boya bakende na bango na corps à vie je suis contre ça omoni so badisposition mosusu ezwami mpe na matanga eza suite ya moi koseme badésordre c'est pas gentil nous toza baéducateur ya masse biso il faut topesa exemple na bato oyo bazoya kotala biso mais biso moko so tokoma obebisa seke tootonga te moni tootonga te soki famille ezwi mwa badisposition mosusu parce que biso nde parce que lobi nga nazalaki wana ezalaki caméra na kati te caméra ekota na kati te donc bacaméra nyonso ezosuka libanda faute eza ya nani faute eza ya biso toya matanga tokomisi matanga lokwa wenze toye matanga tokomisi matanga place osala base mpona otya na internet omoni ok eza faux ntango toolanda moninga na mawa tolanda moninga na mawa toyebi ke internet yango ezosunga biso na miniti oyo na ndenge bajete bo internet ezosala ke na place ta mosu olela place moko boye mais ezopermettre yo ofuta ta mosu mwa palin mais tokomisa yango référence te mpona kosalaka babétise na ntango ya pasi to ya matanga balobaka te ke oyo wana finganga oyo wana sala boye eza place ya mawa place ya mawa boye mpo bopartage mawa na moninga soki tolobi ke tokomisa yango place ya désordre seke bandeko mosusu mpe babanda osola na sila ifale pa baya mais mpo ani basimbi bango te parce que bayebi ke bango mwa respect eza dignité kobatela yango eke koto so simbi ta mosu akomene mpe vidire mais bosimbi ka bandeko mosusu mpo yebi ke aza ne faible tomesana na ye tosala boye c'est pas gentil c'est pas gentil je suis contre ça biloko boye ezosala esengo te na miso ya bato voilà merci beaucoup là pour la suffisance que bari na bango na pousse na bafili est-ce que eloko nini sikoyo papa na sila azali aza papa ya star eloko nini sikoyo esali ke baboya na bango bato bafilme mais tout simplement Rose Alara les campés à la famille c'est leur organisation je ne peux pas commenter bon biso toyoki pe bino bata théâtre en tant que moto presse je suis venu là oui toyoki sikoyo bata théâtre na biso bata presse surtout presse na tombe vraiment bien okotaki kaka na bandenge moko ya barengenda kokende kofilme babiso bafilme nde bakangaki moto yango balobi onani moto afilme matanga azaki bon ce qui est vrai moi je ne me suis pas encore approché la famille alors il faut leur trouver mon tueur en fait mais on nous a appris qu'il y a eu des infiltrés on a confirmé jusqu'à la chambre ici mais jusque là il me semble na YouTube nulle part
il sang la téléphone il mon image basée sur le passé et ça va spéculation ça peut être aussi un élément pour disperser quand base à la regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui tout va hier nous prendre la dernier jour on nous a promis que non, nous sommes arrivés maintenant depuis 7 heures. Mais 6 heures, 5 heures de bataille, en tout cas, je ne peux pas beaucoup habiller, mais je sais que les Arabes, ils ont fait et là, sabotage après ça. Ok, mais est-ce que non, pas c'est non, pas c'est hier, la RBR toujours, mais on se parle maintenant entre nous. La famille n'est pas là, Sina n'est pas là, ses amis ne sont pas là, papa Zati a déjà ses métiers. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement ça. Ça nous apprendra prochainement que maintenant, nous sommes en ambition pété. Parce qu'on nous a pas aussi invités. De s'inviter, nous sommes même, à cause de cette image. Donc, c'est ça la réalité. Nana Ocheko. Je vais te dire landa biso. Tu dis que na ndenge na biso qui matanga normalement bimaka 9h jusqu'à 11h. Mais le matanga maman na sila, le papa na sila, et c'est aussi le papa na kufagi. Tout le monde corps bimi 7h à 8h. C'est la première fois tout le monde corps bimi 7h à 8h. Tu éviter à boy ba tu vas filmer matanga na bango, à boy ba tu vas image matanga papa na bango, tu éviter. Parce qu'on dit nanga nazala nga ni membre famille na bango, nazala nga ni membre ya agence ya production ici là. Nazana Kambolo ba mais tu dis que maintenant normalement bimaga 9h à 11h. Tu comme à 8h30 à 9h juste le coup de corps déjà qui mais beaucoup les comédiens, les journalistes, les analystes par rapport à Nemambolo. Pour nous ce que nous nazana Kambolo ba pour nazana ni membre famille ni membre agence ici la bisol et ta que sert la bisol. Conseil de peut dolbaga bon c'est pour que maintenant bima 9h 9h30 bah ça là nous va ça là na mort après na 10h ndeke to comme 9h à 8h tout est corps de qui c'est ba boy tout ça image ba boy ba to amuna matanga ba mala sima sogi entre artiste comédien bien acteur moi kufeli ba to matanga na bango te bol ba to nike to sundoli matanga to néglige matanga non to sali volonté ndeko kolom kana tongo boyen sous 6h 7h au lamuki au sukoli au sel effort ya roleta mon nan pour bimozu taxi na yo au komi awa au sel de volonté ya kindeko na ki ya na petit frère ndenge ça là mettons oui ah tout le monde matanga ezate to lobani so ba luki mo ki ba to ase belé ba sa analyse ba luba so ndenga nazo nga temps so na serci la te afara afara na lobani remarque ni affaire jour na mon ndé dans un temps au fait c'est moi remarque ya solana e taki pour nga la mon idée au bezate to bi ki bon ba sali programme dans la famille des familles sera na programme nango ba bindi ba sali programme lobi na butu to zali comme ça na programme na bango te merci pour na bango biso daki au soutenir ga sera na biso na matanga na tonga mawa na tonga c'est info za na batu nyoso bo avons ensemble merci na batu nyoso la biso moi regret ça que reste yé mais et bembese na habité mo sali bon pouvoir omoni biso ba congolais tous arrêter na respect à RT omoni je crois bien que l'habitant tous à na messe va préciser qui bien que corps et colombois 8h donc 8h30 bon ça là lever du corps cimetière qui vous côté quand tenu à cimetière eza musika donc eza nango normal balongo le bembe avant pour ba okende musika retour na bango ti to sala ka ba bende consolation ana et puis to panza avant selon mibeko ya mboka ndenge zali donc voilà donc non eza surprise des qui déjà prévu depuis ba sala écoute ba nos na bango na ba papier wana ba kabola ki lobby
bato bazalaki na messe lobi bazwaki ba papier ba monaki donc eza surprise te bato ba osilika babi ke sila boyine ne bembela bango c'est que non 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 c'est que ba lobi bazalaki te pour ceux qui non non bakangeli mutu preste selon règlement ya mboka ndenge ezali baboyi rassemblement ya plus de 20 personnes yebisanga place messe ezo salema il faut batu ndambu bakota bakokota plus de 20 te bongo so la police ye bayoko panza matanga omoni te ke ezala kaka mabe pona biso nyonso donc ezali ka respect ya mibeko ya mboka yango nde ba appliquer c'est tout donc rien à voir na arrogance rien à voir pour ceux qui arrogance ezalaki nde alingaki a permettre te na temps nyonso ebembesali bato ba filmer basala nyonso basali donc loko ezalaki donc c'est que arrogance ezate siko pona bato nyonso tu oba oloba mabeke no si la boye conseil nino kopesa bango non tout tika non kolobaka mabe sans que tu vérifies information donc avant de loba likambo il faut vérifier information et puis tu ko juger donc voilà merci beaucoup ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele ayokania